Et bien voilà, comme nous avons l'habitude de vous dire, c'est sur Diaspora RDC que nous vous présentons de telles émissions, fidèles internautes. Vous savez que vous nous suivez de partout. Je suis en train de remercier d'abord cette grande équipe technique qui travaille ce matin avec nous, parce que Naïli Place Bola Nabuso, vous savez, avec beaucoup d'attention. Merci à Tadi Ngalapa et puis à Frédéric Moutombo qui sont en train d'assurer la technique ce matin. Et puis l'assistance de beaucoup d'autres personnes que nous avons citées au cours de cette émission. Je veux vous dire spécialement aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous le prophète Kiery, qui est aujourd'hui un homme de Dieu très reconnu, très élevé. Il faut le dire que c'est une bénédiction pour nous de le recevoir sur ce plateau. On va parler en fait de ces quelques réalisations, parce qu'il faut dire que ce n'est pas donné à tous les serviteurs de servir Dieu dans la vérité et dans la franchise. Et aujourd'hui, quand nous en avons l'occasion, il faut qu'on parle de ça, il faut qu'on essaye d'en faire plus de promotion. Et vous nous avez demandé par rapport à vos suggestions, par rapport à vos propositions, vos préoccupations. Nous avons trouvé pour vous le prophète Kiery qui va parler dans cette émission pendant quelques minutes. Et puis nous allons illustrer pour vous des images très capables, parce que vous allez voir ce qui va se passer. Bonjour prophète. Bonjour Jean-Luc et bonjour à tout le monde. Ouais. Bonne nuit. Non, ça va par la grâce de Dieu. Très engagé, pas stable à Kinshasa, beaucoup d'activités. Non, mon Moussa les Obénam sont un peu partout. Ouais. Moussa les Obénam sont partout parce que quand il y a le vrai, il y a aussi des faux. Ouais. Et là où il y a des faux, il y a aussi des vrais. Et Moussa les Obénam partout, Bissikagnon Soko, Moussa c'est ainsi. Dieu vous a béni aujourd'hui pour le prophète Kiery. Nous sommes en train de remarquer que Makamozo Sala et Zarotambola petit à petit. Hier, prophète Kiery, ministère Moromoki, l'élo avec beaucoup d'efforts. Makamoza Rokota, Tobengara, Nzambe, toute stratégie sous ces années. Non, Jean-Luc. Obi batebele bazo sambela na kati ya bavina bango baza koyeba te nini bazo sala. Ngai premièrement na yebi appel na ngai, na yebi commission na nga, na yebi nzambo abenganga et puis nzambo alobaka na nga la kakanga. Na kolba lelo makambo atozomona na nzela ya ministère nanga, c'est encore peu de choses parce que makambo susu nzamba na kangana na lobango te. Et nazo zelango petit à petit nazo mona koko samalelo, ça fait plus de 20 ans révolu. Nazo mona makambo nzamba na wana koko sama nazo pese ka merci. Vraiment. Alors aujourd'hui particulièrement ceux qui tolinga to lukao makasi zaki d'abord na demande il y a ba fidèles et belé balingara yo basa à travers tout le monde entier. Balingara mingi prophète aïe sabango parce que elo eka musarabiso. Mutoza par exemple na Chicago, neti bande voilà na biso na Chicago babi. Toza ba tourment côté tolingara plus pour approcher le prophète. À Mekaropier, il s'habille réellement nos petits problèmes dans la vie, comment nous en sortir, comment, mais il y a un peu plus difficile, et on coûte un abino. Et puis, ça, l'ensemble sur l'espace Schengen, il faut le bango lelo, basa plus na confiance na bangote. Mais ils ont comme il s'habille que le prophète qui est lelo, tu vas na confiance na basa kolukaye pour que assister bango on a besoin de prière, marambebele, on va expliquer comment, et puis comment est-ce que baton il faut Jean-Luc, premièrement, c'est le problème de l'humilité. Na nzamba salinga grâce na tamboli mwa bisike belé mamboke belé particulièrement eloko tu as attention na ngeza ba chinois oui ba chinois ba na mbongo belé mais ba yebi nzambe te et puis chinois azalaka jamais patron et puis ngana kozala patron te pe na otika kozala patron te na lobango toujours naza boy na bino parce que moi même na katanda boy aza mutoyo akote mo sala musala ba patron ba vandi ngana za boy na bino na loba yango tango nzamba benga kinga na bande ko la église na ngana lobiki quelle que soit l'élévation na ko connaître na vie nanga mais na oza toujours Kiery onga na yebi obi obo yebi et ce qui le batu ba sepela ka mingi nanga de par ya humilité nanga na zamta ba polémique te et puis nazwaka batu nde babaka prise en charge so nazolandela likama mondimi jusqu'à ce que à mon solution après na pesi nzambe merci. Non mais est-ce que il faut tomber quand on zonga sima parce que moi personnellement na yebi ça fait beaucoup de temps passé ceux qui ont un problème OK okuta na prophète pena au côté lo ba chaîne au côté lo ba prière qui peut na maramna yo mais les autres moni na santé na mine na poids et ça moins difficile au côté ba problème ba est-ce que au côté sur ma bonne deli ndenge ba lo côté pour na batu liboso vraiment j'en dis que eloko nanga bato ba yebinga bato bazalaka nanga d'ailleurs ozoka voix nanga nga par jour sur na sambela moki au moins 4 heures de temps par jour
naza na fardo au moins na sac na nga mona ba liste bato ezali bato oyo naleki la fois passée na nzela ya télévision moko na mboko oyo balandenga na mikili ya poto babengi mais papa nga ba classe nga na tangi permettre nga na sa na bureau te nazala bureaucrate te mais sikoyo naza pasteur à part qui passait na message mususu na osala te nde nazali asiko na bato ebele bazolanda nga surtout na États-Unis partout bato azala na besoin okutana na nga vu nazokima bato te mais nalingi te motu moko azala dessus abengi nga peut-être azwi nga te ou bien tozozala baprière na ye tokati yango yango mona zana na baprière nazosala nde bazomona nga lelo partout na monde entier naza siko disponible ya kokota jeune mpona Jean-Luc mpona motu moko mpona kobondela en sorte que nzambe apesa pe solution. Voilà, j'espère que bino bola na de partout vous allez comprendre ndenge ni toza ko évoluer na prophète Kiri ou aza vraiment Moussa na nzambe. De manière qu'histoire qui me détermine bastante. Un jour na pas na TV. Maintenant tellement que na livre na message ya William Branham to basaka message non bango balingaka ka mbongo. Eles são gostam dinheiro. Alors après avoir été atteint na maladie wana vraiment teve aquele doença vie na comme perturbée. A minha vida estava perturbada. Un bon matin na fongoli télévision. Não manhã abri a televisão. Ouvi papa pregar. Alors quand tu n'as exprimé que voilà et pas na endo ko sa guérison dentro de mim o Espírito me diz nele você vai receber a cura. Alors c'est fini le 29 décembre. Era dia 29 de dezembro. Na vivaka à 200 km à Luanda. Eu vivo em 200 km de Luanda. Na Longwe na ye. Eu saí vi. Alors, na komi koluka église Pezali, j'étais perdu. Commencé à procurer l'église, donde que estava perdu. À tel point, ça qui 3 heures du temps, il y a koluka skana kutana pai. Fiz 13 horas de procurar papa. Alors, tellement que n'a qui déterminé au kutana ye. Comment estava determinado a me encontrar com ele? Pendant ces 3 heures du temps, koluka ye, n'a qui toujours consacré na mon apendai. Durant aqueles 13 horas, eu me consacrei mesmo a se encontrar com ele. Et par après, tant on a commis awa. Quando eu cheguei aqui, na pandai na ban ol. Eu senti aqui. Alors on priait. Tivemos a orar. Pas imbala mo telemabi, on soza nango. Ndengo bandaki motuka, o bandai ko yemba, tu avais l'espoir. E papai disse que onça que tu tens como estavas a vir, tivesse a cantar e você disseste que quando vai me encontrar e você vai ser curado. Ele começou a profetizar sobre aquela doença, com as pessoas também que me deram aquela doença. Aquilo foi mesmo correto. Parole à personne à lobby, tellement que quand il est très difficile. Nous allons prier pendant 21 jours. Ele me disse que como seu caso é difícil, vamos orar durante 21 dias. Entramos em oração 21 dias. 21 jours, 19e jour, na sentir déjà aspect mususuna. Até 21 dias não chegou, 19 eu senti outro aspecto. Alors, 18e jour, a lobby, comment le monter? Ele falou que não tem mais nada, aquele sida desapareceu. Alors, médecine confirmant que voilà, je suis atteint de virus. A medicina tinha confirmado que eu só tenho vírus. Na minute onde eu estou devant l'assemblée, sida on est limon. Nesse momento, esse sida desapareceu assim. Alors, que Dieu te bénisse. Papa, que Deus te abençoe. C'est non, papa. On peut savoir combien de millions? On peut savoir combien de millions? Pour Bika. Desde quantos milhões? Ah. Kako ndima. Kanda ngolongo ko ye. Kaka ngolongo po oye. Kaka ngolongo po oye. Sabi kaka ngolongo te makololo awa. Kaka ngolongo te. Akomona Mama Isabel. Meu nome é Mama Isabel. Pena eu tatola nzambo ya profeta Kere. Também vite shimo ya profeta Kere de maneira que tá opera para mim. Ngasoki nazokanga matao nyonso na kati église oyo pona likambo moko. Aqui nessa igreja porque ele tinha me dito uma coisa.
asakola na 2012 bandoli lo wana lobelanga yango na tika so église ele profetizou em 2012 diz que ntango nake wish quando fui no wish mwana nga mobali azalaki ntango nyonso kozongisa makila ntango nyonso kozongisa filho era toda hora alimentando sangue ntina yaki na ye awa ntango na ele trouxe aqui tekere azali na yaki na Luanda na 12 mois está aqui eu vi aqui ntango na yaki na ye awa makila bala moko balaki kozongisa makila kapa balakobela ele estava doente estava sendo balaki kobela ntango nyonso na igreja também estava adoecendo e o sangue acabava. Me na bandai koyeba kaka oyo alobela ngai na mokolo wana ya liboso na yaka mokolo mosusu namemaka mwana na consulta. Outro dia eu levei a criança no consulta. Anake na ye balobi nanga mwana nga aza na SS. Quando ele levei disseram que meu filho tem na kotala mwana ngo na ntango abotamaka azala na groupe mosusu. Eu vi esse filho quando ele nasceu tinha outro sangue. Agora como é que mudou mais? Ntango sikoyo nafandi bonga balobi na malukuta. Ele falou é mentira. Banda ntango wana pe na banda kipete o balomaka. Estava ligado que ele tinha falado. Banda na salisa ye consulta na yeba que aza na SS. Quando ele fez consulta eu sabia que e a criança também nunca adoeceu. Banda na 4 mois na salisa ye consulta. Ele fez consulta até hoje. Ngana loba nzambe apotete ngana landa kayo tango nyonso. Eu do nosso pai eu cego toda hora. Kolala ngana ako kolala na igreja todos os dias. Eu penso tem muita gente a se curar, me faz graça. Também a sua graça. E daquele tempo, até hoje meu filho nunca adoeceu mais. Por isso vim agradecer esse Deus. Pensei que você ia aplaudir fortemente. Então, papai, precisa pulsar na toda. Bete a sua Adonai, vamos aplaudir fortemente para o Adonai. Bande kwa aleluya. En tout cas, nzambe oto sambelaga azamalamu. Na verdade, Deus nós rezamos, ele é tão forte e tão bondoso. Ngai nazaki muto nangana kufa 2 fois. Eu fui uma pessoa que queria morrer 2 vezes. Eu falei a morte. Tina zaboe. De maneira que eu sou aqui. Nalamukaki. Acordei. Porque na hospital bazoi ngana problème renal. Fomos no hospital apanhar alguma doença de renal. Foi o problema de irmos no Congo gastar muito dinheiro. Mas eu tinha fé pelo esse Deus que eu costumo orar. Naqueles dias, a minha saúde já estava um pouco boa. A irmão que está aqui, ele ouviu, ele é doutor. Veio uma dizer, eu conheço um profeta, tenho que te levar lá, até criou problema na minha família. Eu também, como tinha fé, disse eu disse como esse, o caminho que esse irmão quer me levar, porque eu não é mesmo, Adonai que tem enviado e ele é bom caminho. Vim me encontrar com o homem de Deus. Ele também me disse que tem o mesmo problema. Mas você era uma pessoa que poderia já morrer, já colocar um dia da sua morte. Se eu não me esqueço, foi dia 2 de dezembro. Eu quando ouvi isso, como o pai disse, vamos orar e tu vai sarar, depois vai fazer o análise. En tout cas, na verdade, eu coloquei a fé, até como estava me vendo aqui, não estou acusando nada de doença, porque eu coloquei a fé. Ainda não fiz a análise, mas já sei que sou curado. Eu pensei que poderia aplaudir para o Adonai. Betela Adonai maboko makasi. Beta. Vai, vem ainda. Os médicos te disseram que disseram que eu tenho complicações de renal, tenho que ir no Congo para ir complicação renal. Disseram ele que tem complicação renal. Tem que ir
kasi akutani na moto na nzambe sa échographie sa examen médecin ayebisile na mokolo ngani atabakaki mpona lilo kobeta mololo te mpona lilo kobeta susu makasi te. Prophète, tu veux t'en aller solo mon boy un petit temps. Bah image de ton mona parce que tant que tu as solo la boy, bah ne on a vu sur bazon mona ba illustration image de repris sa bango, bah tu vas au bikana ma boma, bah tu vas ça n'a pas problème à robota, bah tu trouver solution, mais quelque chose est un peu plus compliqué les lots et difficile bah tu vas accepter les sous que makambo bo sala on a bo sala moi à travers Dieu. Bato ba communément ba doute soit habité ba kena kosimba quelque part ba ça ba miracle on a pour gagner plus de fidèles yoko ibsa na bato on a non omoni Jean-Luc ba te belé ba mon option na TV. Ouais. Le problème est que histoire ya moto ba ba yebi ya moto ngana pesa biso na ngaba bana poto lilo ngana zana Amérique na Congo siko na France te na utaki na zalia yozo kama kambo onde konanga panzango pepa bande ko mususu. Okay. Mama oya botinga zalote ka misi na weza bandani personnam an modéré. Alors maman wana na zemi na nga 7 mois al bakenda ke kokana maswande bakendaka alors sali kende bandoke na boatu bakanga maswala ndinga mabe boatu dinda. Alors tango boîte dindi ngai na zemi na nga 7 mois ba koyaka na 17 heures ba te beli ba kufa tellement zaki metisa zaki na suki bele akita na sama ya mona moto mo alata pembe na suki ya pembe albina an mwana oza na kata libumu na yo akufa te yo po kufa te po mwana azali Moïse pona ba te bele pe pona famille na yo zonga na 22h de maman na zongi ba ko retrouver na 22h depuis 17h ba tinda kina moi sina zemi. Ouais. Et tant ba retrouver ngana de bumu na zoninga à 7 mois t'as déjà appel et puis na âge à 2 ans ah tu vas na botama na batetela 99 na bandal côté mona baraja kula bande ko ba yebi na âge à 2 ans ba famille balende ka babunda ba bambanga mulangi na zala na trasmo ba bambanga mulangi na zelo na kufa et na kena l'hôpital na kena la muka tala basini et puis maman na nga bando luka bota mwana mobali tanga zwa ka zemi na nga lali amona mutu na butefu sabike mwana oyo kobota akozana trace na lisu na ye et na bota mana trace o mutazo kusanga mote donc osomona bilembo déjà ya bato oyo ya nzambe et puis na âge à 12 ans aidi na bala atianga maboko tozalaka 3 jeunes na mboka oyo ya 12 ans Timothée Jérémie nanga prophète Nkere. Alors osomona ke kokola nanga déjà biloko bat basali nete mama sanga ba boîte banini na sali ngote nzamba benga ngai na bomona dona kabela nzambe jeunesse nanga et puis na yekoli ko sela nzambe je crois que porte monene funga melinga na diaspora ya na nzela internet bande ko bakolanda ba image ndenge na bandinde na zoteya parce que na gambela bat ba yebi mama moka benga nga dernièrement na poto ayebi tanga zo matsanga na likola vewe pona teya na âge à 13 ans vraiment. Alors tout ça dans l'histoire il y a mon papa na monaka a pas kosela nzambe et le musuna kosala te ndé nazali alelo 5 fois empoisonné pour na musala nzambe alors il s'en a kosela soli vraiment. Alors vous qui n'avez pas encore cru, soit Tibino Baasuno incrédule, je suis en train de vous informer et de vous motiver d'ailleurs que venez appeler sur le numéro bozo mona les aba numéro ya prophète et à privé ou quand ça te sur bengi wana rozwanga ipo ayambara ye mo téléphone na ye bo benga ye bo pesa ba proposition na bino ba problème na bino. Je crois que d'abord les témoignages ils ont là que ça parcours à Moussa ya Nzambe place à outil akokai ko kufa peut-être na mai na âge à 7 mois mais il va délivrer à 12 ans 13 ans il a commencé à prêcher tout ça et vous voyez que le parcours ils ont démontré que makambo ils ont ça la malelo ils ont makambo ya solo ils ont makambo ya outil et pas ya Nzambe. Moi je vous le confirme parce que asa papa oyo toyebi très bien nini a évolué comme prophète Keri c'est vrai bat bazar au mona mais toro kabwana yo bongote parce que c'est vrai c'est une question où il sala que tant que yambi bino basale na Nzambe bato ba olanda biso ba meko découvrir ba mekota ce qui réellement c'est vrai. Est-ce que entre vous les prophètes na mboka na biso Congo un prophète ébélé, un prophète bénilé, si baza ébélé ou bison soto ébélé. Mais entre vous, témoignage ni d'abord entre bino, ce qui veut dire que nous sommes bino qui n'aura bien, vous savez, batu mususu ba critique à Mickey toujours azora pas prophète mususu.
idée na yo vraiment na maramone aux années. Bon, au moins exhortation na kosa na libota nzambe bazona ndaso na monde entier. Tozan ndako ko ba benyi ndako ya nzambe. Alors on a ndako place bat bazali ba problème ezangati. Mais le ko sengi to ba ndenya ko gérer ba problème wana. J'en ai qui problème na nga za moko na bato ba ibi na nzambe te. Obi na poto bato zo souffrir. Bato musuma ba les okufa. Aso baté na usala nini na libala nanga. Bato mususu mabote ezate. Ena bato mususu oya kenda 25 ans na moi papa mon à Paris 25 ans mukande ezate. Na moni mutu mususu ba peta ba tomba ye moto azo kima akomi Angola ti par Angola kenda poto. Do akoma na poto papa kufa mama kufa bande kona bango bato mususu baza kwa bakota bakatanga do bakima la guerre. Aye bakate bande kone baza kasu wapi. Mutu wana nakuta na ndeko mona Grand Hôtel. Atalinga akena les États-Unis à 2 ans. A commis dans 7 ans, papa et maman ba kufi. Ba bota yé moko. Ba récupérer mutana kol na maboka ba tierce et puis muta koma na mbongo belé. De soka moni mutana zela fa yamba. A tout est-ce que Jean-Luc tu peux pas être mon frère. Donc alukara baba ndeko na vraiment. Cet homme-là m'a béni au Grand Hôtel. Abina zomo no kwa ndeko nanga. Donc batozana ba problème. Donc nous tous et ça la sous bien te vu ba makambo ba kutana ngo. Papa Jean-Luc, ba toi a besoin na bango to kutana bango. To sona bango la tsabango nzambe. Vraiment. Ba décédant na biso biloko na biso akati. Tout ce qu'elle a collacé devant ba tout pozo décourager ba tout sous belé. Na ko bisa kande ko moko so bi ndeko na muso asala ki mabeli ndisai. Tous en abomoko en sorte que où nous avons la cape on a surtout vivre. Vous avez quand même plein d'activités vous allez organiser bateau ba Orlando de partout ba rappel na pour soutenir œuvre de Dieu. Balinga que tant ba homme de Dieu ba ça action ata ko participer physiquement des aza musika mais à participer à contribuer ata na mode lisungi financier na mode lisungi matériel pour permettre que yé pas zoli pas moli au ko ça ba on appelle les bon je crois que tous ceux qui a besoin plus ya ko sala musala nzambe ya kutonga temple nzambe et je crois que le loba to ba kwa na veni Masimanimba numéro 25 na commune ya Kasavubu ba komona ndento so tonga nzambe temple et so c'est ma soutien na de kwebele to la ça qui appelle moko $1 pour Dieu to ba ndeko ba olanda biso partout dans le monde ko contribuer seulement à $1 pour nous suma musala nzambe ko benga suna ba numéro wana et puis année 2015 na intitulé kango année des grandes réalités prophétiques. Nde naza awa batu bisika nyoso bazali obako bengisanga ezala ozana Paris ozana Bruxelles ozana États-Unis ozana na Allemagne partout obaza intéressé na ba témoignage obazomona na makambo onza bazo sala pour enazela nanga ba numéro nangeza na boko benga biso boko tinda invitation to koya et ces derniers temps tozo viser mingi bandeko obaza à l'étranger ba vivre pe le boko ya nzambe ya kiere le longeni bandeko sozo mona na bangola partout bisika to tambola. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Vous qui nous avez suivis, il faut dire merci à tous ceux-là, mes prophètes. Peut-être un dernier mot sur les alliés, une petite motivation à éviter parce que tu connais vraiment la souka émission. Vraiment, et qu'on a vraiment y a soukate parce que nous avons une diaspora Congo. Voilà. Chaque fois, nous avons des Canadiens de temps à autre, sur nous sur place. Vraiment, accueil au Namoni Awa et c'est pénis singa petit qui n'a Awa. Merci. Vraiment, nous avons encouragé Bandeko Balembaki, Batelema. Tozana pona bino boy bakeza na boy moko ya bino na mboka Congo azali azozela ba peine na bino pona kosunga bino ba conseil zela ya prophétie directive otapa na nzambe pona lipango na bino. Voilà, merci beaucoup. C'était le prophète Kéré qui a parlé à travers le micro que nous l'avons entendu ce matin. Bino Bosepeli, merci beaucoup. Il faut nous appeler au numéro que vous voyez là. Nous disons merci à celui qui a facilité cette émission. Celui-là, on l'appelle Pirous Bunga le Noble. Il est là en Ukraine. Il est un responsable patron de la Diaspora RDC. J'espère que Tosengara Nzambe, au prophète Kéré, ça est là, à continuer au Pambola Marmé qu'il est bien. Il y avait Tadinkala par la prise de vue, Freddy Mutombo aussi, jusqu'au montage vidéo. Merci beaucoup à mon directeur général, Papa Luzolo Loanzi, nous sommes toujours bien. L'assistance de Rolinda elle nous a fait du bien aussi. Secrétaire Batounion, nous allons nous retrouver pour un autre numéro prochainement. Bye bye.